donc nzambe aussi waza na bible basala ye kosala aza satan bakoda ye na chiffre 26 donc chiffre 26 ezalaka neti chiffre moko ya mal ya mabe ngo na bando yekola kimbangise na ye komona mpe ok bakimbangise mosusu balongo wana bamipesa kombo ya 26 nayebi te soki mpe bango bazalaka conscient na 26 wana obe bamipesaka yango ka bipesela soki ndenge nini bo nayebi te peut-être bango mpe bazala science na bango mais 26 nde nzambe oyo atindaka mokili oyo satan bakoda ye na chiffre 26 omoni siko bango siko batie 4 évangile kaka ezolobela jésus mpona nini mpona soki odecompose chiffre 4 ekopesa yo numero 10 omoni so numero 10 oyo siko ebimi na chiffre 4 yango siko 10 bango bazokoutilize mpona kokreye le 10 sefirote wana mpo basefirote nde yango moto ekiliaka conscience ya mokili ya bato ya mokili omoni siko mokili oyo ndenge tozotambola yango ndenge ezalaka boye do bakreye yango na conscience oyo euti na décomposition ya chiffre 4 do ebimisi mwa petit 10 moko boye inférieur ya numéro 5 pourtant bango babimisi 10 wana tokomi nano na numéro 5 te omoni donc conscience ya moto nyonso aza na mokili neti bato oyo baza na baeglise à part bango moko bajuif basala mokili oyo bato nyonso batikali na mokili conscience na bango ekomaka na chiffre 5 te esuka kaka na chiffre 4 sikoyo biso mpe ndenge tozalaki na basituation nyonso tozalaka colonisation bapapa banzambe bakiti papa kisolokele papa dialunga na papa diengena na ye moko papa kimbango bakiti mpo baya kokangola biso do bango mpe tellement nzambe arespectaka baloi de nature bango mpe fo balanda banorme nyonso wana oyo satan akangela biso mpo bakoka kokangola biso mpo bango nde basala baloi ya mokili bango bakosote kaka teke oyo ndenge biso toza banzambe toye kaka tobengani satan rien mpo satan autiliza ndenge balobaka ngolo balambelaka ye na mai na ye autaka do satan autiliza kaka sianse oyo ye moko nzambe asalela mokili ablokela yango ye moko nzambe siko mpo ye moko nzambe arekipere mokili na ye do fo mpe arespecte banorme wana yango siko omonaki mpo siko tour oyo tobanda siko shema mpo tozwa indépendance spirituelle esengelaki papa diengenda asala 105 ans banda abotama mpona kosynchronize yango na 105 ans ya mwana Adam na Eve babotaka 7 omoni me bato mingi baza na Afrique bayebi bamakambo te bato bafingaka eglise kimbangiste bayebaka vraiment mosala ya eglise kimbangiste asalaka te donc eglise kimbangiste kaka moto eza na science oyo ekokobundisa bamindele na Afrique kuna ta eglise moko eza te oyo eza na science ekokobundisa bamindele apart eglise kimbangiste omoni sikoyo na afrique eza ndenge wana mpo donc tozalaka neti bamindele neti babloka biso do babloka biso tozalaka bloke na bamindele na magie na mokili awa eza kaka na lingomba moko kaka moto ekokokangola biso eza église kimbangiste mpo église kimbangiste eza esika ye moko nzambe ayali do ye nde asala mokili na ye don ye mpe nde moto aza na science oyo ekokobundisa bato oyo batindaka mokili oyo donc à part l'église kimbangiste selo barecherche na ngai eza na église moko te na mokili awa oyo ekokobundisa bamindele ndenge bakanga biso na magie wana mokili oyo ndenge eza boye eza vraiment satan moto atindaka yango do baeglize oyo nyonso bomonaka ata eglize moko ya nzambe eza te eglize ya nzambe ya liboso yango oyo nde tozotonga eglize kimbangiste yango nde eglize ya liboso ya nzambe mpo nzambe asanganaka na mabe te
donc yango bozoyoka bazoloba totika mabe ke un jour nzambe akopangusa vraiment mokili oyo bato bakotikala moke ntango nzambe vraiment akozwa kibokonzi na ye akopangusa mabe nyonso ekozala lisusu te. Bandeko bana tata Simon Kimbangu Kiangani bandeko na ngai bolanda ngai malamu naza na makambo important ya kotela bino bolanda. L'air est grave makambo ye tata Simon Kimbangu Kiangani akomola musabana na ye alobaki tango tozana ngoza tango ya kokundola makambo ebombama ba vérité oza caché ya kobimisa yango nazotela bino audio eza mulai bokolanda yango malembe ya magicien oyo papa oya magicien oyo okoti asali 30 ans na Maikari asali 30 ans akoti na ba site nyonso ya magie pona nini a découvrir kaka amatisa volume na tina bino image na ye mais ekomaki na place moko azalaki limité nde bayokoyisa bango oyo nyonso tozosala eza nango pamba science ya solo ya bonzambe bakolo makambo baza na Congo right bolandaki likambo na siko atindeli ngai audio moko ya mulai bandeko makambo elobami na kati ya audio oyo soko landinga okozwa implice moyindo ekomi tango ya kolamuka moyindo ekomi tango ya ba vérité moyindo ekomi na tango ya kozwa sagesse spirituelle tokozwa ngo kaka bala moko te malembe oyo na kotiela bino eza sagesse spirituelle ya makasi ya bonzambe ba chose cachée oyo ebombama awa na émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité avant na tela bino image na kopesa bino nyanu mbote bana tata Simon Kimbangu Kiangani Nzambe bolimo mosantu. J'espère que tout le monde va bien. Nga naza bien. Ebi ke bino pe boza bien. Bilenge ya mpiko. Bana ya tata. Bilenge ya nguya. En tout cas, mona rabio na ba commentaire. Bo soutenir musala. Ba commentaire. Bo commentaka. Bo talisa mokili. Tango ya ba vérité moyindo ala muka. Nazo tela bino siko image. To landa ona bo kebi nyonso bandeko nanga. Ezali très important ko négliger te. Qu'on néglige tes oya yango lokola cours ozozwa cours ko clair donc cours oyo makambo ya Nzambe oyo za ba chose cachée ba bomba o comprendre mokili ndenge tamboli na lokuta mokili ndenge tamboli na mabe zwata azolo malembe na malembe wana pona nini posa ni bo comprendre moko tina suka ya likambo na suka image bo comprendre que vérité ya monde esi yebana isika ba bombela ka ba koda yango na magie na ndenge ya mabe bana ya tata pe bakenda ko découvrir makambo na bango tant baki ba découvrir makambo na ba comprendre nyonso pamba zéro makambo nde ya solo ezali ya Nzambe donc bolanda pema audio ekosala vraiment très bien e bakisa bino implice bandeko nanga donc o pena panzi pena linyoka bimisi na musisa bolanda nga penza mbote mama balenda ezangai na ye lisusu po tout la conclusion la conclusion ya témoignage wana na bandaki donc ndenge nayebaki église kimbangiste mais nako expliquer bandeko nako expliquer bandeko bayeba ndenge mokili etambolaka po soki totali vraiment selon baresultat nazwa na barecherche na ngai do na mokili awa ata eglize moko ya Nzambe ezalaka te do baeglize oyo nyonso bomonaka bakatholike baprotestant bareveil batémoin de Jéhovah baeglize nyonso ata eglize moko ya Nzambe eza te po mokili oyo do banda ebanda Nzambe nanu agoverna mokili oyo te do mokili oyo moto agovernaka yango ezalaka Satan omoni do Nzambe nde royaume na ye ezolinga sikoyo nde eya sikoyo a partir ya église kimbangiste me baeglize nyonso ezalaka na mokili ata moko ya Nzambe eza te me mpona lobaka na maloba te nakoke tokozonga na basefirote na explike bino a partir ya science ndenge nini Satan adirijaka mokili oyo
omoni ntango nazalaki koexplike basephirote wana sephirote eza lokola arbre oyo alandaki émission ya avant hier te oyo na publiaki mpona basephirote oyo luka moyen ozonga na se okomona baémission wana ezali okomprendre lisusu makambo important oyo papa na biso ex magicien akomi lelo mwana ya tata simangi maokiangani moto akendaki kotangisa ye ntango akokomprendre ke nzambe kolo science ya bonzambe kolo mokili oyo azalaka na afrique ntango aluki asali barecherche aluki ye nde tata aye komilakisa epai na ye abimelaki ye donc arevele ye akendaki na bapie gauche tableau mpenza ebimi atangisi ye donc ndenge aza atangisa ye siko atali siko na makambo oyo ya bato ya bamaikari bamindele bascience na bango wana donc eza nango eloko te yango wana sikoyo tolanda tocomprendre moyindo olanda mpo eza makambo important 4e génération na ntango tolango ya ntango na biso donc tofungola mitu tozwa temps ya kozwa kiti tia wana landa eza vraiment molai nazotia yango mais parti mosusu ya de audio wana mosusu na kobomba ngo mpo na lobi mpo eza tellement molai wana eza mpo na lobi merci moko boye shema moko boye ya kabala oyo bazobenga kabal juif po bon bamakambo ya bible bahistoire nyonso ya bible wana ezalaka bahistoire ya bakoko na biso me ekendaka na bamindele ntango sikeke na bamindele baponi siko bamakambo bango basepelaki nango mpe baye kokoda yango na magie me lokola nzambe azalaka supreme le papa Kimbangu aza mpe na bakode na ye abomba ata ndenge bazwaki yango bakoda yango me papa Kimbangu abomba bakode na ye na kati wana na kati ya bible wana tobengaka yango bakode secret ya bible toza na ndeko na biso moko avandaka na Italie papa Futo André ye nde papa Kimbangu apesa science wana ya kodecortike bible na bakode oyo neti bamindele bayebi te me na oyo sikoyo na ndenge sikoyo basalela yango basala sikoyo bible bonzambe mpe atiki bango basala lo bakode yango ntango bakode yango sikoyo nde bapesi yango na mokili na bapetit peuple baye nango ti na baafrike me bango moko sikoyo neti bajuif na israel kuna bango moko neti basambelaka yango vraimen te kwa do bango neti baza libanda ya systeme oyo bakreela biso na bible oyo biso tozolanda shema oyo tozolanda bango baza libanda nango yango soki okomona langi na bango wana ndenge nazali koexplike ki hebreu bakomaka yango kaka na baconsonant baconsonant biso na kikongo tobengaka bamvoila bavoyele tobengaka babisimba na kikongo sikoyo biso sikoyo na kikongo tokomaka baconsonant na bakisimba faut kokangisa ndenge tokomaka okomi neti kimbangu donc omona eza na toa na lizita ya toza na lizita ya mba toza na lizita ya ngu obie basilabe toza na silabe ya silabe ya mba na silabe ya ngu donc neti kimbangu eza na 3 silabe to basilabe yango tobengaka na kikongo bamazita lizita sikoyo bango ndenge basala langi na bango ki hebreu bakomaka yango kaka na baconsonant donc neti bakomaka yango kaka na bamvoila donc eza na bavoyele te so langa ndenge wana moye sikoyo boutilize yango na ndenge ya création eza te po na science sikoyo papa Kimbangu azolakisa biso ntango okangisi sikoyo mvoila na kisimba oforme lizita
badizita wana sikondo yango ezoforme ba-angle de temps oyo tobengaka na mandombe mabika mamvoala bamabika mamvoala ba-angle de temps sikoyo na nani na ndenge bahebreu basala langue na bango moye ya koforme ba-angle ya temps eza te. Mais siko soki tozongi na nani na sefirot nazali koexplike 10 sefirot. Donc 10 sefirot wana eza arbre de vie ndenge basala ezalaka nango ya bakoko na biso. Donc bazobenga kabal, donc ndenge nalobaki na émission wana ke eza bakala siko bakala wana do kabal normalement lingo loba kaba kokaba neti kopesa moto eloko kaba monika ndeso bana lingala kaba kabelanga te kasi kaba nde yango kabal do kabal lingo loba kokaba. Sikoyo na principe ya Kikongo toza na ba mouvement progressif na ba mouvement régressif. De ce que na mouvement progressif oyo ezouta na gauche eke droite pe mouvement régressif oyo ezouta droite eke gauche. Pona mandombe siko tokomaka na les deux sens wana moni bamindele bakomaka kaka de gauche à droite, siko bajuif bakomaka de droite à gauche. Mais siko biso na écriture mandombe okokoma de gauche à droite, de droite à gauche. Donc yango tobengaka ba mouvement progressif na ba mouvement régressif. Sikoyo kabala wana ya kokaba na Kikongo siko ndenge nzambe asala Kikongo soko lobi kaba na mouvement progressif, siko na mouvement régressif ekopesa yo baka omoni do neti kaba neti nga nazokokabela yo eloko alinga so nazokobaka eloko nazokozwa eloko oyo yo ozopesa ngai. Wana nde yango signification ya kabala oyo bazobenga kabal kokaba. Donc mais ezala meme na bajuif ndenge nalobai ke ezalaka makambo ya Kikongo bango bachange yango me bamo mingi etikalaka ndenge kabal ata bakomi yango ndenge siko bakomaka yango me soko komi kabala bakala. Donc bakala pe elingi koloba pe neti mwana mobali pe meme mo wana siko toko kodevelope yango ekopesa pe bakulu neti bakoko na biso bakulu. Poselo science siko Congo tozaka na son moko absolu oyo eza a na bavoyele tozaka na voyele moko absolu a. Bavoyele oyo mosu elandi wana eza neti progression ya a na ba fréquence mosusu. Nde tokoma neti a e i o u. Donc kaka voyele a nde moto eza absolu. Ba e i o na u eza neti kaka ba vibration kaka ya a me na ba fréquence mosusu. Soko okomi bakala donc na ba voyelle wana okoko changer na yo pe okoko développer ngo pe okomo changer ba voyelle okomo bimisa pe ba mo mingi neti bakulu na biso bakala bakulu donc na nani ya kabala. Mais siko pona na continent nazali koexplike so tango siko bango bayi kosala arbre wana ya nani ya 10 sefirot. Donc ba sefirot wana eza ba monde ezobanda na keter ekosuka na yesod na malkud. Mais poko masikoyo na malkud fo lekela na nani na yesod. Siko malkud nde bazoko benga royaume do eza neti royaume po ndenge siko bazoloba mokili ebandi na ndenge ya likolo
ebandi kocreye bamonde ti toyei kokóma na mabele awa. So ntango tokómi na mabele awa sikoyo esengeli balakisa ntango balobi sikoyo royaume esengeli sikoyo balakisa nani papa na mama oyo babotaki sikoyo mokili oyo babotaki royaume. So tellement bacomprendre ke eza bato mwindo nde moto babota barase nyonso yango sikoyo omoni batiki kaka 10 sephirote normalement ifale ezala 12 omoni do arbe wana ifale ezala na 12 sephirote. Sikoyo ezangaka 2 sephirote mpo balongoli papa na mama ya nani ya Malkoud royaume. Do balongoli papa na mama oyo babota royaume oyo ezali papa Kimbangu na mama Mwelo. Omoni do bayebaki ke soki batie 12 sephirote ekorevese ke eza bato mwindo nde moto baboti mokili yango moni batiki kaka Malkoud me batie mama na ye na papa ya Malkoud te oyo eza papa Kimbangu na mama Mwelo. Sikoyo etikali neti kaka 10 sephirote. Sikoyo na 10 sephirote wana sikoyo ntango soki toprofondir bamathématique eyaka kopesa na bosani mo tobengaka na français mais na anglais tobengaka yango golden ratio, na portugais tobengaka yango proportion à oreille, na français na bosani faya na tala na dictionnaire avant na banda audio oyo. Golden ratio eza na anglais golden ratio, na portugais proportion oreille, eza proportion moko sikoyo ya mathématique oyo epesaka 1,618 mpe bachiffre wana ekendeke ti na infini esukaka te. Omoni ndenge sikoyo mokili ezalaka mingi ndenge mokili esalama biloko mingi na mokili elandaka proportion wana oyo tobengaka golden ratio obie proportion à oreille na français bo ata apres nakokoluka ngo na dictionnaire. Sikoyo na ndenge bacrea monde wana sikoyo ya nani ya 10 sephirote na mathématique sikoyo epesaka proportion ya nani ya 1,618 mpe bachiffre ekenda kaka na infini. Or que sikoyo soki batiaki arbre ya nani ya 12 sephirote ntango tolinga kosala bamathématique proportion nango elingaki esuka na d ezala 1,618 mpe continue na infini elingaki epesa kaka d. Omoni mpona d sikoyo chiffre d na Kikongo tobengaka yango zole eza na banani baconsonant z na l do zole ndenge kaka bayeke na Kikongo tokoki kochange bavoyele mpo kaka amutu eza absili. A partir ya zole tokoki kobimisa zola do zola eza neti amour. Omoni sikoyo na mokili oyo nde esalama sikoyo systeme oyo ezokotinda mokili bacreye yango na base ya amour te to bolingo eza te yango sikoyo omonaka baguerre kobundana do ezangaka principe ya amour ya zole po ntango sikoyo bajuif bacreye mokili oyo mpo bacreye yango kocreye na bamathématique. Sikoyo na bible so baye kokoda yango ndenge nini na bible sikoyo tosplike nano nzambe sikoyo bato bazosambela na bible. Nzambe wana sikoyo babengaka ye Yawe ndenge nalobaki ke bango bakomaka na bavoyele te bakomaka na baconsonant ya pamba do Yawe bakomaka yango kaka na 4 consonant Yawe. Sikoyo
ndenge pe nalobaki ke langue na bango eza kode na bachiffre. Do yawe wana siko bango epesaka bango chiffre 26. Epesaka bango chiffre 26. Moni sikoyo lokola ke bango batindaka mokili do chiffre 26 wana pe esengelaki pe lisusu lokola anglais nde yango langue basalela bato nyonso balobaka, esengelaki lisusu baluka équivalence ya yawe na ndenge ya anglais a partir ya ba chiffre. Ti siko na anglais bayaki kozwa god o tozobenga god neti die na anglais. Soki okalkile pe lisusu god na anglais ekopesa yo chiffre 26. Omoni siko poni bazoluka chiffre 26 wana po na mathématique 26 eza le seul chiffre, le seul numéro oyo ezalaka entre un numéro ya carré na un numéro ya cube. Do numéro ya carré eza 25. Moi soko sali neti 5 fois 5 ekopesa yo 25. Do 25 eza carré po 5 fois 5 epesaka 25. Sikoyo nani 27 eza cube po 3 fois 3 fois 3 epesaka 27. Yango siko na mathématique eza kaka na banimero nyonso ndenge ezalaka na mokili. Do le seul numéro oyo eza entre un numéro carré na un numéro cube eza kaka 26. Omoni do tango siko bango bazwi chiffre wana 26 do babloke biso sikoyo, do babloke mokili, do bakreye nzambe wana kokreye nzambe waza na bible bakreye ye kokreye a partir ya mathématique. Do eza vraiment satan vraiment oyo bato bazosambela ye moko vraiment satan. Po chiffre 26 sikoyo do soki pe tozwi sikoyo neti chiffre 26 wana bango bazwi bakreyele yango nzambe na bango pe mpona kokombatre ye eza pasi po aza na mathématique aza entre un chiffre carré na un chiffre cube. Donc siko mpona kokombatre nzambe na bango wana eza pasi po na mathématique deja aza na katikati ya carré na cube. Donc bakreye nzambe a partir ya chiffre 26. Siko 26 siko na diématique nde nalobaki kaka kikongo kaka na kiebre nde mutu eza tobengaka alphanumérique. Balangue eza alphanumérique na mokili eza kaka kikongo. Na ebandeli kaka kikongo mutu ezalaki alphanumérique. Après bango sikoyo ndenge babotolaki mokili esengelaki bango bakopie banorme ya kikongo bakreye mpe langue na bango oyo eza alphanumérique. Donc ndenge tozoloba boye kaka kikongo na kiebre mutu eza alphanumérique. Balangue oyo nyonso etikali eza alphanumérique te. Soki botisi etembeli na kikongo bokoko soki neti boyebi kochange balettre na bachiffre omona na kikongo soki olobi mosi neti numero 1 soki otisi yango na bachiffre ekoya kopesa yo mpe kaka numero 1 ekopesa 55. Apres soki odecompose banumero ekopesa yo 1. Ntango sikoyo neti ozokonte na kikongo okonte mosi ekopesa yo chiffre 1. Okonte zole ekopesa yo chiffre 3. Okonte tatu ekopesa yo chiffre 5. Okonte ya ekopesa yo chiffre 7. Okonte tano ekopesa yo chiffre 9. Tango okonte sambano ekopesa yo sikope chiffre 6. Donc obanda 1 ti okoma na chiffre na 6 na bamwa ya kikongo soki ozokonte na kikongo mosi zole tatu ya tano
ekopesa yoka ba nombre impair yango sikomoni papa wabeladi otango papa wabeladi asalaki écriture mandombe donc ba grand maître batunaki ye yo sikoyo bamakambo ozoloba nano yoka te na mokili me nani nzambe nini alakisaka yo bamakambo oyo mpo biso mpe toluka ye na monde spirituel. Siko papa wabeladi azalaki na réponse apesa bango te ti akotaki so na mabondeli atuni papa Kimbangu alobi na ye ke soki batuni yo nzambe nini yo azolakisa yo bamakambo loba na bango ke nzambe wana kombo na ye mono abandaki na Kikongo mono iroi de nombre père et impair abandaki nano mono iroi de nombre impair et père maître des pays en profondeur. Papa Obeladi bayebisi banani bamakambo na ndoto ke mono iroi donc nga naza roi ya banombre impair et père maître des pays en profondeur. Donc ntango papa Obeladi alamuki na ntongo tangi siko phrase akomaki wana papa Kimbangu ayebisaki na ndoto phrase wana mpe ye kopesa 52 lettres na ndenge alphabet 52 lettres oyo toyitizaka 5 na d ya mandombe mpe eza neti na 26 lettres na chaque paragraphe. Donc paragraphe ya liboso roi de nombre impair et père. Si vous comptez la lettre, vous avez 26. Après, continuez maître des pays en profondeur. Partant sur ce qu'on peut 26. Donc 26, c'est 52. Ndenge tozo expliquer yango siko na Kikongo tango bandi ko compter mosi zole tatu ya tano titano na 5 et ko pesa yoka ba chiffre impair. Donc siko traduire ba maloba wana mosi wana soko traduire wana ndenga ba chiffre. Donc mosi ekopesa yo 1, zole ekopesa yo 2, tatu zole ekopesa yo 3, tatu ekopesa yo 5, ya ekopesa yo 7, tano siko 5 ekopesa yo 9. Donc epesika ba chiffre impair nano. Après soko continue siko na 6 nde obandi kozwa ba chiffre pair yango papa Kimbangu alobaki ke mono iroi de nombre impair et pair omoni. Donc mpona kolakisaka ke Kikongo eza alphanumérique yango na explike mwa parti oyo. Donc bango sikoyo mpe na langue na bango eza alphanumérique okoko balula bamaloba na bachiffre yango si omoni babalolaki yawe na ba chiffre epesi bango chiffre 26 omoni. Or ke kana diamatiki wana ka chiffre 26 sikoyo elingi koloba mpe mal omoni ka mal oyo tolobaka na français mal neti mabe mal eza na portugais mpe biso tolobaka mal. Donc mal wana kaka o mal soko baloli yango na ba chiffre ekopesa yo 26. eza na français olobi mal c'était mal mal wana soki baloli yango na nani na ba chiffre ekopesa yo 26. Mpe soki baloli yango na nani na français mpe kaka mal wana ekopesa yo 26. sikoyo soki kaka wana te sikoyo mpona babloke conscience ya bato nyonso batangaka bible kedo soko bandika kotanga bible sikoyo donc neti ndenge mwana biso wana azoganga Jésus ye azokomiyeba te me bakabo siko nga azokoexplike bino nga eza barecherche nanga apartir ya science ntango na évolue na science magique nde naye kodécouvrir babiloko nazokoexplike bino boyeba omoni. Donc bango sikoyo na bible ndenge nalobaki ke bakoda yango donc mpona conscience ya bato soki ozotanga bible oyoki Jésus donc okomiyeba lisusu te.
na bandisi ko makambo yango na bango so mona na Amerika wa esika ba franc-maçon bazalaka mingi soko keniti na ba New York na ba grand immeuble wana ya ba neti ya ba minene wana neti ba Trump okomona bureau ya ba PDG ya ba compagnie wana batiaka yango mingi na 26e étage na 26e étage 26 enzambe bolimbisa na ozongisa boza prudent talibino tiboloba tibo boyaka 26 wana papa simo kimbango aza na kati ya 26 te bokosaka papa simo kimbango aza na kati ya 25 papa asuka na 25 chiffre 25 26 wana bakoma papa baza 25 bakoma 26 te papa simo kimbango asuka na 25 kolo yesu abotama na 25 me pouvoir ya mutu mundu ezali 52 so bongoli yango zongi na 25 alphabet ya nini ya bonzambe tata simo kimbango 25 lettres bana pe batiki 25 alors papa yebi ke kokoma na 26 wana déjà poison yango amonaki ke moya bakisa poison eza te mais biso bato mokili tobakisa poison wana ke oyo bapapa zaka 26 nzoka ndi makambo minene eza bamba 26 oyo etali bino kombona bamonaka yawe na kebre na anglais sikoyo bakode a partir ya mo ya god na chiffre 26 wana donc na Jésus oyo bondelaka na bakoda ye na 26 wana na code ya 26 yango bamerke babongola yango god donc 26 code oyo ebloka mokili donc 26 ya ekolo yesu oyo ya colonisation ye wana bakoda na bible oh Jésus viendra bientôt yango omonaka sundola bato babengaka Jésus ayebanaka position te banda obe même na ndoto na révélation ayaka te asundola bino po ye moko kolo yesu ayebi ke oyo abelaka eza nango nga te nasala nini siko suka ya likambo nde yango vérité bandeko tolanda makambo eza très important so néglige yango etali yo mingi balika miziki balingi miziki délire moko terra mais makambo solo oyo ko bakso implice na via mona vanda wana l'exatan zoka nde makambo nde yango nde ba pouvoir ya mutu mundu ezobima na koyeba ba vérité autant ozoyeba yango okomo zwa sagesse spirituelle mukie donc c'est ça tozali kokende kolemba te tozolanda audio eza mulai eza très important siko pona bakode sikoyo Jésus oyo ezali nti oyo tobenga na kikongo neti mpungu do batia mokili mobimba neti na mpungu neti na kisi so mpona bakode Jésus sikoyo na kisi batia bino na kisi ya Jésus ndenge bosambelaka na baeglise wana baye kotia sikoyo na Nouveau Testament batia kaka 4 évangile donc histoire ya Jésus wana bomona na Nouveau Testament balobela yango kaka na 4 évangile kaka ya pamba eza na Matthieu Marc, Luc na Jean donc kaka 4 évangile omoni oloke so ndenge toyokaka na ke ezalaki na balivre ebele ezalaki kolobela Jésus na ntango wana mais bapona kaka 4 livre nde yango mutekota na bible mais eza teke oyo bapona kaka mpo ezalaki code bautilisaka 4 livre mpona kobloke sikoyo mokili na chiffre 4 omoni chiffre 4 po chiffre 4 sikoyo 4 eformaka oyo tobengi cube neti carré moko boye omoni ndenge ndako ezalaka na 4 mire te do soki neti bakotisi oyo na ndako batongi 4 mire do babloke yango soki omoni na bible batie kaka 4 évangile kaka ya pamba ezokolobela Jésus po a partir ya 4 ya chiffre 4 wana babloke mokili mobimba omoni sikoyo mpona nini sikoyo bautilize chiffre 4
pour la décomposition il y a des chiffres au moins d'être comme 1 2 3 4 5 6 7 donc les chiffres sont quoi 9 oh c'est que la gagnant c'est la répétition il soit qu'à la 9 chiffres donc pendant papa qui me parle ça la mokili à ça la carte chiffre 9 donc les 0 9 non ça ce chiffre moussout 12 répétitions moi c'est que comme il a 10 au bandika si on répéter ba chiffre comme qui déjà au moins si koyo chiffre ndena lobaki ke bokili basala on a 10 séphirotes donc ba utiliser 10 séphirotes numéro 10 donc ba séphirotes on les années ba émanation on est sur les émanations mais n'importe quelle bien émanation il y a des vibrations on a peut-être moi passer pour vous expliquer bien. Mais le chiffre 4, c'est quoi? C'est quoi décomposition du chiffre 4? Au moins, 4 est au décomposant. Na audio pour la expliquer ça moi pas ça pour comprendre mais bateau ba mathématiques ba bien ba décomposer un chiffre donc est sur le de décomposer chiffre 4 au côté 1 plus 2 plus 3 plus 4 donc sur 4 on a au sali de composition au comment on a copié ça 10 donc sur sali 1 plus 2 plus 3 plus 4 et copié ça 10 et de lingo le baquet au décomposer chiffre 4 pour bimisa 10 moko boy OK donc en Afrique quand on a limité que comme bagata même na chiffre 2 peut-être na bango moko ba mindele ba komaka na chiffre 4 mais na Afrique ndenge bato bazali na ndimi teke ba komaka même na chiffre 2 au moins donc 10 sefiro to mona wana o bango bazoko ba créer le mokili bazoko utiliser 10 numéro 10 o est inférieur à 5 pour ba bimisili yango à partir ya décomposition ya chiffre 4 yango bozomona sikoyo na bible batie kaka 4 évangile kaka ya pamba ya jésus mpe babimisi sikoyo sefirote wana oyo ezotinda mokili mpe basoki kaka wana te ntango sikoyo basali nani carré oyo ya 4 coin donc na occultisme tobengaka yango cube ngana hebi ma français te na anglais cube métratonique cube métratonique na ite seza ndemana cube métratonique na portugais donc ba former cube wana oyo ezokanga conscience ya bato nyonso na mokili ale bayeko na portugais to ba selar do bayeko seal na anglais to baka seal bayeko seal ngodo bayeko kangango na cadena oyo eza bakisa bamindele nazo koexplike bino bayeko kangango siko na cadena de conscience ya mokili nyonso wana bazwi babloke yango na cube métatronique formé par 4 coins on a auto-expliqué bino ya chiffre 4 inférieur à 5 basoki kaka wana te sikoyo esengelaki babloka yango na kumba kaka nde totiaka bakadena na porte kumba siko na ndenge ya magie oyo eza bamakambo magie makasi nazo koexplike bino donc mpo bakanga yango sikoyo na kadena sikoyo ya magique baye koutilize sikoyo ba 4 signes astrologiques epi soki boyebi baastrologie moniti na bapoto awa bamindele nyonso bayebi signe na bango astrologique mais biso kutu na afrique soki otoni moto signe na yo astrologique eza nini bato bayebi na bango te bamindele awa bayebi ke nga naza verso nga naza bélier nga naza boye siko bango bautilize sikoyo 4 signes astrologique mpona kosala kadena sikoyo ekobloke conscience ya mokili baye koutilize sikoyo 4 signes astrologique basine oyo eza fixe mpo na astrologie boyo eza makambo eza cour mosusu eza neti makambo mosusu na kolobela astrologie te mais na astrologie sikoyo eza na 4 signes kaka eza fixe ezalaka nayebi te soki na français nakokoka ezalaka taureau lion scorpio
na verso do ba 4 signes ya astrologie nde ya comme eza fixe do fixe neti eloko moko eza fixe po astrologie ezalaka na trois modalités eza na fixe eza na ba deux modalités wana mosezo ya vraiment te donc eza na trois modalités mais fixe sikoyo eza fixe eza moni neti soki avie mati na likolo soki mati na likolo soki ebandi kokende ekomi neti fixe na likolo mais avant ekóma na likolo ntango ezomata nanu eza modalité mosusu ntango ekóma na likolo ekomi fixe eza modalité mosusu ntango mpe banda kokita eza modalité mosusu sikoyo fixe nde eloko eza neti fixe donc na astrologie soki oyoki eloko eza fixe eza moto moko azalaka na pensée moko do fixe achangeaka te do soki azwi décision akochange te do basine wana yango tobengaka basine fixe astrologie donc sikoyo mpona kobloke vraiment conscience ya bato bamiyebaka te baye kosala cadena moko magique à partir ya 4 signes fixe ya astrologie oyo natangeli bino taureau lion scorpion na verso yango siko bautiliza omoni na baeglise mingi catholique soki otali na bafenetre ya baeglise catholique neti na poto bacathédrale bafenetre wana engelaka batia na bango babiloko batiaka na bango badessin wana mais tellement neti biso bato mwindu bato bayebi na bango te bakanisaka neti eza nango kaka mpo batia kaka eglise ezala kitoko mais ezalaka bacode magique bato bayebaka na bango te omoni yango siko guerre toza nango na mokili awa do bato omonaka bakolonizaka biso baza mayele moko ya kosakana te oboyi sikoyo sianse oyo eza kaka na eglise moko na mokili awa ekoki kocontredire yango eza kaka eglise kimbangisi po na kimbangisi mpe sikoyo biso mpe toza na sianse na biso ya bachiffre mpo langue na biso kikongo deja eza na bachiffre ndenge nauti koexplike mpe biloko nyonso bango basali biso sikoyo eglise kimbangisi eyebi ndenge nini ekokodebloke yango sikoyo omoni biso sikoyo olie toutilize alphabet ya 26 lettres oyo bango bakreele satan wana bazotinda mokili a partir ya chiffre 26 biso tozoutilize alphabet ya 25 lettres ya chiffre 25 so biso 25 soki obaloli yango mpe ezopesa 52 yango soki ozomona écriture mandombe ezokomama kaka na 5 na 2 mpe soki oke na nkamba wana omona biloko nyonso eza na nkamba eza kode mais bato mpe bakendaka na nkamba bakimbangisa mingi ma bayebaka na bango te neti ka na premier poste kaka wana soki olingi okota nkamba do ezalaka na 127 escalier eza na ntina soki otali temple wana ya nkamba okomona yango baporte na bafenetre ebele mais eza bachiffre eza na ntina mais bakimbangise mingi mpe bayebaka bango te so otali neti bakomba bapapa so otali komba papa diangenda te papa kisolokele foko bandaka toujours papa kisolokele komba papa kisolokele eza na 10 lettres kombo ya papa dialongana eza 10 lettres kombo ya papa diangenda mpe eza na 10 lettres donc nyonso wana eza na ntina so otali mpe badate eglise kimbangiste inaugiraka neti bafeti na bango ezalaka kaka meme badate moko ata ezoleka ba 40 ans ba 50 ans so otali neti date oyo mama mwilo abeta ngonga na 1921 ezalaka le 6 avril date oyo baye koinaugure temple oyo ya nkamba ezalaka le 6 avril 1981 sikoyo toro na mise tobandaki koyoka o mise ekofongama na 2018 efongamaka te bato mingi baseki mais eye kofongama kaka lisusu le 6 avril 2021 etongami na se ya covid do bato babatama na bandako
pour la Covid, mais misé zotonga ma po et senge là qui vraiment ils allaient inaugurer le 6 avril. Donc ce qui papa soki mbanga banini musala na 1921. Ayo misé yoko fungwanma na 2021. Donc makambo ya Nzambe eza na ba date na ba chiffre eza codé ou même Satan na code 926 wana ko découvrir makambo te. Qui le 6 avril on a les gars qui il y a 2021 peut-être tu regardes ton la licence à 100 ans licence. Donc pour la que ça ba chiffre wana. Au moins si côté toi yoga ke ba papa balobaka papa yenga na ba chiffre 3 5 na 15 bato bano yeba te soki ezalaka nini tolo siko toyei koyeba ke ezalaki 2023 oyo papa simoki mbango kianga nalobi ke tobandeli na 0 me na 2023 kaka oyo lisusu na 2023 kaka oyo lisusu ezalaki anniversaire ya 105e année ya mbotama ya papa Diangenda. Donc banda papa Diangenda botamaka tito komeki na 2023 akokisaki 105 ans. Atake sa kufa na deja mais soka zaki na mokila ngaka sa 105 ans. Sikoyo 105 ans ya papa Diangenda batu mingi ba comprendre ki te soki polani basaki fete munene mais eza sikoyo pona ko synchroniser yango na 105 ans ya mwana ya Adana Eve. Pour Adana Eve, après avoir kobota Kayena Abel, et les gars qui bayaki kobota mwana musu babengaka Seth. Pe siko tango mwana wana Seth akokisaki 105 ans, ezande tango siko bazongelaki lisusu kosambela. Po bandaka basaka masumo wana bakomaka bandoki bazaki soko sambela te me tango mwana na bango na 7 akokisi 105 ans nde bazongelaki soko sambela omoni bon na moni na lobi ya mwa mingi na expliquer bino ke na moni na suki ya mama Balenda na lobi trop 45 minutes. Ce qui moi est donc bon peut-être merci. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup, merci na tutu balandi. Yango bozo mona na nkamba o ba bengani bato bazongisi bo basali bo nanu te. Nzamba ko kombola. Bata mabe ba kota na bango bando kibani tata zote. Ozo yokate. Ndenga za moko kusebilaka akokombola. Boyo babenganaki bato ya mabe bilema bakobima na kamba bandoki nanda kwa Nzambe bobima banyama nanda kwa Nzambe bobima. Voilà. Bon, merci à tout balandinga et tout le monde à la prochaine. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Ah, de voir qu'on soit bakambo ko lo musayo moto mwindo ko fungola o batoyi et ko comprendre aux sagesse spirituelle. Ah wana Balenda News TV. Émission qui m'a Nzambe, rien que la vérité. Bye, tout le monde à la prochaine. Ciao ciao. Ai kibangu na longi mokili Mwebele mine mobanda Ai kibangu na longi mokili Oyanga mosepela elongo nanga Ai kibangu na longi mokili